Bonjour, c'est moi Oasis, la beauté naturelle, timbre fiscal, autrement appelé Pingyong. Dans la bimaranalère Pamba Pamba, de son bimi Pingyong, ça veut dire que l'Ikamoueza ma bembo que baby. Bon, à niveau congolaise à Kominango, franchement, je suis déçu et c'est dégueulasse. Namili Nabiso. Pourquoi? Mais je ne comprends pas. On a nini botin elinga ba voice ya marraine. Bolobi soki marraine soki bopanzi ba voice wana comme elinga tina kisasa. Mais moi isalinga pasi. Et de deux bino bozo loba bolobi bobeti maboko bomeli ba champagne. Mais bon c'est la ngala zoya. Nazana deux voice ba fimi balé ba benga kinga ba contacta ngala comme qui le 10 décembre ba contacter ngala le 22 décembre ba lobby na somba poison na mbasu pour battre la marraine Monica de la SAP, la femme de Germain Lema, prophète de la SAP. Ba fi wana naza ba voice na bango, naza ba numéro na bango, naza ba komo na bango. Pourquoi motema mabeboyi? Vraiment. La marraine, ce qu'elle a fait pour moi, Oasis, Botala ba vidéo, elle m'a jamais laissé. Mais, boleki na simana ye bobo sale mabe pa nga Oasis, mais bobe tchango mabe, bomo teke sopi bino. Est-ce que bomo ninga na sele émission anaza na kisasa? Na sele émission ta mokote na lobby pe loko mokote, na garder ka silence, pour na yebaki ke nazo ya sur place. Pour ngai nazo porter plainte na ba voice naza na wana ba preuve oyo bino mibale bobenga kinga bobina somba mbasu na poison botia la marraine bolobi bobo ma marraine bozo bossa la ketoko parce qu'on a la loi française je la connais au bout de mes doigts bozi ba voice bopanzi bolobi marraine aza muyibi mbongo azoza poisson babilamba marraine azandoki mais c'est une femme mariée ça l'atteinte à sa vie privée oh bosali bozi ba voice bopanzi mais boa bazoba na sens que bozo bateke voice wana ndeko kangisa bino parce que na tribunal nyonso tout ya Paris ya France ba traducteur bazalaka ya lingala ya kikongo ya munoko nyonso ya chiluba bazali bako traduire o nyonso bolobi na lingala bako lobango na français et bako komango sur le papier devant juge bosali erreur bino nde fallait bo tourner 50 fois la langue avant boloba bino nde falaki bosala attention avant bo publier botia na banini na basite nyonso ezokangama place nyonso voice ya marraine ekotaki nga Oasis site wana ezokanga nazokangisa site wana ça je vous le dis je vous le jure naza na kisasa nazozonga site nyonso oyo elekisaki voice ya marraine oyo moto alekaki afingi marraine site wana ezokangama nga Oasis nazokangisa ngo voilà.